Mama nangai di sangi koti mobulu. Que Karine Moutou a eu ça si la que consoli ça bangote ko ça ko poussa na pemé na bangote pour bazara ba sitoche. Name. Si ba solo la na ba Karine. Si a solo la na Mams. Enregistra ka Mams enregistra ka ba Karine. Ana ba enregistrement na bango. So ba Si mina zoya. Mida na ba enregistrement ya batunyo so na tangi ba Congo. Mida na ba enregistrement na bango. O président yo chope ça ye. Et alors quoi ba garde fou. Pour aya ko ça la chantage na Congo sila. Mida fia malédiction. Mida fia malédiction. Mame. Cheno c'est là qui Christian Shogo ko tsambongo ka se Christian beto magoda kimio po monyo lo mabe. Bimise longina auto se to comparer à ngona ya Teresia. No sagana batu bimisa makono mi bale tota ngone otambulaka olobana pe maso otambulati so otamo be olobana pe mapoli koromoka kitisela ya mata nikola kitisela ya mata amata gali Chiban sabati biso alabike mama le kilangai mamuna Afrique du Sud même ta kalmara bango ba sepela tendensi nani si la boire biso nyonso Baba bazaki na posa si la a dénigré biso. Pop na bango na président Yoshua ezaki ba comme ko manipuler Mams. Yoshua osambu na yo. Mida yozo finga Thérèse ya ba Thérèse za mi bala ba mike. Mais ça Thérèse za mi bala ba mike c'est Thérèse za moi si kitoko. Tam yo finga kinga le mama no zandeni. Aza mama te ya. Mama na yo zandeni. Mama se kufa bandakala. Nanda un jour Maman Lemoko a quelque expliqué. Michou. T'as la camarade na yo tant. Michou ne pouvait pas croire. Bon, on a comment Michou a moi malade. Elle n'a pas cru. Oganga kanini. Ngongo ezika na lotoko. Benga na mingana yoka. Que makambo ezanini eza ya solo. Et c'est comme ça que l'homme aussi a appelé tout Michou et comme la bango. Michel Mimeli Bango a couti Bango. Non, tu étais par terre. On le met de côté. On a son message comme le thème, madame, il y a Michou. Elle n'est jamais sortie pour parler. On le met de côté, mais toi, tu te lamentes partout. Maté. Hein, Mida, tu mets à solo, maman, bino, tu te fais béni. Tu mets à solo, et pas bino, na livuni, tu te fais béni, Mida. Beta. Tu mets à ma vie, la mission, c'est toi, ma vie. Yeah. Bonjour, Yango. Yeah. Tu veux pas qu'on te parle et puis comment que même ça m'a touché. Mais que tu nous t'as une erreur, tu es bête, toi, dans le milieu, quoi. Mais que tu as une erreur, tant que nous tombons dans ma colo, mais que ça peut mettre même, pas à la main de l'autre, tu as suivi l'argent. On a côté la main, quoi. Alors, le bata, alors, Michou, pardon, mon mari m'a dit, à Lukangai, à Bikena Lingaye, pour y penser qu'il y a ma condition par rapport à l'Ibala, mais il y a un an en 10 000 ans là, mais tout le temps, tu qui s'est soniqué, elle ne peut pas nous séparer. Elle ne peut pas, Mawa. Tu n'as pas fait ça, ok, là. Mais tout le monde a fait le moment, il y a un monté en balébélé. Tout le monde côté à rien qu'on y ait mis ça là. Que Yago la même moment au film tel journaliste qui est le SMI, non, il y a comme écouté. Il y a ça, il y a cher, il y a restaurant surprise à Mams. Vu le moment, vous avez contribué quelque chose pour que nous connaissions ça là. Surprise, et toi tu as refusé de contribuer, il fallait dire les gens que tu n'as pas contribué. La vérité, on a voulu Missango. Bimisa Yaya Toko ma famille. Tu n'étais pas incapable de contrôler, mais comme c'est Michou qui était avec peur, on a que tu as même, c'est que chef a bien gagné. Mais tandis que ça en a groupe, tu savais, c'est quoi ça cette affaire? On Nida,
na bona toucher na déstabiliser eza famille na yo. Porte vos insultes na ndoleka kaka pour le recadrer. Peu importe vos insultes. Aussi non, tu es prête aussi à poster Mars. Yes. Tu es prête à poster Mars. Mm. On est prête à poster. Un jour, tu vas te poster sur le fil. Voilà. Alors, tu es là, on attend. Voilà. Poster Mars. Ton conflit, là, tu as l'adresse. Et dans la malasuka, on a si la mission, on a comme Anna. Pour ça, on est qui sur le nom, on est qui là-haut. Mobali wana a proposaka Michou Memele Libala. Comme toute femme qui est libre de dire que je ne suis pas encore prête. Il y a que yo au balangai. Voilà pour balanga au côté c'est la langue pour que non la solo tu es la vérité pure. Maman et batie bango na kulele. Ah, bon film à Rabel, je vais passer à ça, pas si peu. On tombe bani. Eh, là où tu belles à foutre à Ramenga. Maman, et comme on a ma foutama. Pas du long. Moi, non, bon, ma été à Colombo, na groupe, na binoana. Pour mon côté, la femme, mission de mon centre. Na FB. Lokwa mwana ya sila. Misu mwana ya sila. Quand il s'agissait de cette question-là, et puis en plein tournage, ma Thérèse, place où on est faux. Ah? Nazo nga mukesi ma popo comprendre place noya ya ma Thérèse. Organisation anniversaire. Bagana groupe. Oyo batindaka banini na bango ya ndenge ezalaka ndenge ezalaka. Vous pouvez comprendre. Batindi journée na bango mobimba. Procédure au banga bakiendango par rapport à surprise ya Mars. Babi Michou azalaka na mwana. Tout le monde est venu. Na lokwa boyebisanga ni. Lokwa n'est pas venu. Et Lokwa qui part. Et Lokwa qui part en plein tournage. L'émission n'y a pas Thérésia. Tout le monde a tué l'anniversaire, il y a même si à surprise, chef à Bengangate. Nom de Dieu. Pourquoi qu'on a le Kouta Tibongo? On a un groupe, il y a SB, on a un message, il y a SB, programme, il y a SB, ou Yebango. On n'a pas de n'importe quoi l'émission. Émission Fingama Makasi. Sache qu'elle est. À Monica Fingama, pour que je montre aux gens que j'ai l'amour de Lokwa. C'est ma soeur, Makambo et les gars, ils ont kala. Et t'as n'ingate que tout le monde s'est Makambo Siko. A vu Lokwa a posté. N'a pas TikTok naïe. Que c'est ma soeur. Bon, qu'elle a TikTok à Michou Bobonango. Sambla. Aibi ko manipule bino Michou Oyo. Bino nyoso choko makasi parce que j'aime c'est deuxième signal tout ce qui a la disponibilité on fait j'aime pour tout ça makamon tout continuer là que c'est deuxième signal il y a nini katana deuxième signal il y a live katana donc tout ça na biso kana distraction batu ba konsa biso ba e baba biste ya makambu songi uti wapi eloko ni ezolo banelo ni ezo ça trouble pour moi c'est que ça distraction alors tout ça j'aime tout aussi c'est mission ata bino moko makambo no lo baboyo ke mo explication pa mutu te boyo kaka mafinga na mafinga boyo kakuna mo amabe kuto mo amabe boyo kana ba oba bakomi ko finga na ba bombo ke ba bombo pe ba yebi ko jouer te ba yebi ko jouer te ko mais bon mais mieux vous parler de la vérité de ce qui se passe
Mais oui, c'est la vérité. S'il vous plaît. Tout ça, non, j'aime. Tout mata, penza, tout ça, j'aime. Tout mata. Bon, ça, des Sonia Mams. C'est comme j'avais dit dans ma campagne d'Acosta. Na ofinga na nga d'Acosta, t'es pas mouta bengi d'Acosta, y'a ça, t'es présent Mams. Mouta foutu, y'a mbon, y'a Mams, y'a Vincent. Mais nous, les journalistes, là, nous venons nous insulter. Avec qui n'a insulté directement Mams. Et ça, quand on a un peu dans ma campagne. Et un démon peut dans ma campagne. Parce que quand vous venez, nous les journalistes, il y a SB à Kinshasa. Tout ça, il quitte à mon poteau, il y a un poteau, il y a un bonbon, d'ailleurs, vous avez dit que vous souhaitez. Oh, mais les bonbons, c'est SB. Vous insultez indirectement sur la pisane. Vous avez des hypocrites. Non, bah, il y a un ya. Ton finger na kitoko. Bito pas ma finger, boy, bini. Ah, bah, tu es au poison. Thérèse a posé une question. Namona qui on anniversaire. Ma Thérèse, ya moko tu n'as pas une question oyo. Hormis ezala d'émission té. Parce que eza cause ya kisongi ya ebele to ya buzomba oyo elobami que abandaki nanu kokende koleka d'émission et pas ma Thérèse ya pas lobake elle n'était pas intéressée à l'anniversaire babengaki ete lokwa bakataki. Combien de personnes balataki interview wana? Combien de personnes balandaki interview wana? Ma Thérèse, je te condamne. Hey. Na condamné yo. Good job. Omoni biso nyonso toza ici ko toke to luka to sa live, mais to bongisa quand même. Ya Thérèse, o biro nango ye biro na makasi ya na biro. Fula babota mo comprendre. Nene andoki. Fula babota mo comprendre. Nene ya tu elle est double. Nene ya tu elle est double qu'il est double. Oui, bindo embanje mbango c'est lui que ça dit que je suis très dangereuse. Bon, tchakatende. On comprend ça, donc, il dépendra quand je veux, si je veux. Tu vas savoir que mon banganga. Néné a tué les troubles, c'est lui qui les trouble. C'est long. Tu es les combats. Foula. Foula babota mo comprena. Foula. Foula babota mo comprena. Foula. Foula. C'est la démocratie. En plus, mais Daza, mais dans la Batmakita, Midakita. La Moussalion ou à la raté. Ah, Bomana. Ah, Betana, Nilumba. Ah, Kita Betana. Ah, Bomana. Ndumba Morobo. Un jour au finger, si la toza kaka. Néné a tué les troubles, c'est lui qui les trouble. Mais tu te violes la bino. Mais tu te bottes la bino. Ils ont mon Néné a d'ailleurs qui a une document vous pour le coco de la Sambre dans Tambelong. Et l'ombre. C'est un problème. Il y a Thérèse à Thérèse, c'est tout. C'est tout.
Yo kati makambo ezolekawa esali esila iseme c'est trop tozana esila mama le pomo ezali tant tosala boye to décourager ba baku pe bien ebele ya baku pe ba ba biso on a fait ce conseil tout le monde me dit pourquoi pas dans le to ya yo kanga je pense yo zalaka parce que bele batande se bazalaka so anga se monsieur Jésus mo lo ba oto to ba boisa beto kaka to betika ba oto bo ka to lo mo bo ya poza yoshua toyoki yango na bitezuma baba mikoto ba papa to ba para to ça l'appelle to benko to ta subino te to ba ebino bomo succès so mitema esa to kolo besi na modelo ngana ebisa ba to bele boza na esprit muto abeti ti mutu libaku bo benge pe bolobeli to moni biso ngasi la zumba sale mission mo awa na lalate bapeli nyonso bishop ozalaka na zuma ta biloko zuma lobi pata na mama na oyamba bapeli oko na watindila bato bambongo na agence na benga ndeko na ngai zuma bato ebele bakande tofanda boye nga zuma bienvenue sur votre chaîne les abakou Teresa azala ndenge bano nzimbo babimiseli biso oyo pardon mon vouloir m'acoquifier vraiment bolamu nanga esali nga mabe en quelque sorte ebomi ngai en tout cas Teresa epenze neti mbinzo ko mbinzo te fula bota mukoprena fula c'est de ça qu'il s'agit. Yo pourquoi Congolais la fanatique à la mbanga te yo soko respectera si la faut respecter ba fan pour même ça respecter biso na ba liboma na biso alukaka ba ba se ba calmer biso na ba privé parce que toza bana na ye yo koko yate na salo yenge ko loba na biso yo zanani oza nani wa ko loba na biso mi la maîtrise toi yaya akoko yo sena nge mission ti ya za femme maman na biso akoko yo sa te donc qu'est-ce que tu as fini bana ba yeto jouer nga lobi ka fe na liga mishu ula kota mukopena ula est-ce que nga na finga ba ula bota mukopena fula fula kota mukopena fula fula bota mukopena fula ça peut groupe na yo etumba kala mama biso ça peut groupe na yo ti mu kala no gérant ngo bien OK ngana mukala sila tena naza mwana naza fanatique donc yo so sa ki mukala gérer ki mukala na bien Teresa nzambe nanga sila yango mono bebe na ba mukole ezali mida ya ofinga yo bon satana mako pousser osa osuka wapi kasi role no okufa isankara de kuta no okufa mama nangai donc ngape na mabele petete sa Teresa mukala ya star nanga donc ça na place na yo na tio pe na place même si la ta moni yo sela nge mission na je ne crois pas ta sepeli. Parce que si la lingate ba proche de ba répondre ba fanatique na ye alingate okoko yo répondre de fanatique te okoko yo répondre fanatique te ata ba manager le ba ko répondre biso te ba bi ka bituma ye mo si la lo ba tika ba fanatique ba bunda na bango yo ko répondre ngate sala ki mukala ki ya ki mama mobimba o yo zo sala na pas sila sala ngo malembe na ngate ngaso toucher na manquer au respect c'est de ça qu'il s'agit oso maké oh non le popo mo to provoquer nga Teresa mukolo meka olongwe est bio fingi sila bo manquer sila respect en tout cas na sambu so kitoko na réseaux sociaux na ebisio kande yo bandinga wana mukolo oyo kolongwa SB yeba ko zana ngambu nanga no fingo makasi osakana te po yo moko mto provoquer nga na banda ko respecter yo mais tellement yo ko provoquer nga mukolo ko mekaka ka kolonga pasi la foka nga munoko no soko fongoli munoko ngam no lato na réseaux sociaux ngam no lata na réseaux sociaux ngam no bimsa vie na onyo so salité na réseaux sociaux po biso so tona ba via salité biso ebima yo pe efo ebima ba tuno so pe efo yo ko répondre ngate sala ki mukala ki ya ki mama mobimba o yo so sala na pasi la
Oso manqué respect ya. Impoli asia ya nida. Teresa mukolo meka olongwe SBO fingi la bo manqué si la respect. En tout cas na sambu so kitoko na réseaux sociaux. Na ebisio kande yo bandinga wana mukolo oyo kolongwa SB yeba kozana ngambu nanga no fingo makasi osakana te. To yo moko mto provoquer nga na banda ko respecter yo. Mais tellement yo ko provoquer nga mukolo ko meka ka kolongwa pasi la foka nga munoko no soki ofungoli munoko ngam no lato na réseaux sociaux. Ngam tu no lata na réseaux sociaux. Ngam tu no bimsa vie na onyo so salité na réseaux sociaux. To biso se to na ba via salité biso ebima yo pe fo ebima ba tu no so pe fo ebima. Yango to binisi ki mosindwa Naomi. OK? Parce que mutu to ebingane na respectaka yo. Mais yo moko ndo provoquer nga. Mais yeba mukolo lunga pa sila so meko bungela sila. Non lato na réseaux sociaux. Non salon na ko yiba yo réputation. Ba fanatique ba bunda na bango na bango. Yo ko répondre ngate. Sala ki mukala ki Azaka somo ilongi somo boy. Fille a sala partout toute sa vie. Suki zakati na libandi boy. Bida, ofinga ya no na nini? Momo azaka mumana mobali to mwa mwasi nzambe na ngai. Kera ya no ze ngana yo. Bitumba ya no ze ngana yo. Mida fille partout. Lesbienne fille misapi. A toi na mobali na ndako a laisser tomber KO debout. Po yoza mwasi mobali. Yo moko no elongi kwa ya mibali boy. Yo mida yo anani. Elongi no eza ya mibali nzambe. Okola oza mukolo Mida yo anani. Oza mukolo Yo nani po yo cha ya miliano na Tala lino katana. Onani yo cha ya no na miniature finge so batu musuba oyelo tenga no yela yo. Mida mwasa matoi to fina zolo solo. Fio mama tangisele ma bele. Atika mwasa to fina tilelo. Mida balat. Yo to koka ya no kingo pete. Bala kasto mon alliance to sepelat. O bala te. Tala face. Fio fele mida. Ozaka somo ndeboye. Mi a fio fele mwasa o fele. Yo pet o fele teka la. Mwasa o fele mida. Yo pet teka la sakala. Mida yo mi mona wana ni yo. En tout cas, ma femme sage bolimbi sangana démarrer no mida au pour ici. Yo bi ya no ya yo. Yo finga ya noni. O finga ya noni. Po michu na lokwa bana biso ba bombo na biso yo osko ya no salioni po finga yi. Tota bino kana misu. Ya no salioni. Papa riri bolole ki zenga mobali. Wafana na kata ndaku mobali ya zoba poka mida liesa ke semul. Papa riri ki zengi mobali ya mida bitanga soi ki zengi lokwa mida. Mobali ya Mario. Rizibula. Comment on est Rizibula? Moi nande riri. Yo mida. Kombo ya bebe na nde riri. Papa riri longi ble. Mobali ya tampoko ya kofinga mi bali ya batu. Kombo na ye Rizibula. Oh. Yo na mobali yo mida yo finga ya ndo makasi. Oze longi somo makasi poani. Ba pusa na kape musika na kamera. Finga Teresa makasi poani. Tala face. O finga Teresa makasi poani. Yosho alali libino nyoso. Yosho mutatinzi yo. Benga yosho epse yagola pe kuna talisi mandoki. Mida to finga na visibilité boye naturellement boye. Oza na fasi somo mama kwa mobali. Oza fasi somo elungi somo tala. To finga na yo boye. Ya no ya ote. Ya no na ta na yote. Aza na ta. Tango ayela ka Bellevue azaka na ta makasi. Ye ba sorti médiatique na ya ayela ka Bellevue. Pepe mabete batindiye abi batindiye et pas ex-président Yoshua. Mama Abi batindiye et pas ex-président Yoshua. Place à Betty Masoto yoke komi piaou. Personne n'a tato kei SB c'est mams. SB c'est les bonbons. Okanga suki ote pardon. Vous comprenez?
SB c'est les bonbons, SB c'est les biscuits. Andumba wana baleli babuto musinjo. C'est Mams elle. Tala face ma bi. Vous comprenez? Mida yako finga ya non naturellement comme ça. Comme moi. Longwa kuna naturellement mais obala raté ta longi rouge. Je suis dans la parcelle. Bilamba ya ngwana na sima. Mida na simbi téléphone na loboko na bombi longité na ene longi na ngama pe yo pe yaka nango. Oza longi somo na ebisio na musika ko bimaka moi bien mais Boniko yo za nani? Ngongo ezika kala na lotoko. Mida n'est pas de SB. Mida zaka vrai na silate. Tokola muka kofinga si l'opération libonne longwa pa Mida. Elle n'est pas vraie avec nous. Opération libonne désabonné. Yo moto tinda bato ba se désabonné. Ilongi somo wana si ameli bangi. Opération vraie si la. Teka yaka kozwa mwasi nao. Les femmes sages, bato balinga mams, bato balinga babombo, opération libonne longwa. Lokwa yo lobi ke babanda kotala yo depuis kala. Yo lobi ke babanda koyoka yo ozala Mida avant SB bima. Totala yo samba bakuki o telemela wapi. Opération libonne vrai de si la antiquité bima longwa. Mida yo finga nanite. Mida yo finga nanite. Mida n'est pas vrai na ebisi bino bokanga moya lelo. Tokola muka Mida ko chamams na nini na miniature. Ata yo poko cha na miniature. Que ex-président muto atindie. Ex-président na boya te parce que ex-président azwa temps ya ko accuser ba journaliste na biso Kinshasa ndenge ba osenga basaka ba loso enregistrer bango na téléphone na ye a partager atinda. Nga sala ba live wana po ex-président muto atindanga. Na sala ba live ya basaka ba loso po na kokata. Connaître sa taille. Tout comédien est comédien. Si la zone a droit à royamba mutu tout, oh ya monique il faut aller kaipanaï. Ceux qui boboy ko se désabonner, tozana bino abokole là. Biso pe to rosa attendre to ya ko répondre pour mo finga Mida. Opération Nelongwa, aza vrete. Aza vrete. Libonne longwa na bonde libino na bolingwa nzambe ba o balinga mams de vrai ba o ba boya kake ba simba mams te ba mama na ba papa o batangisa maya misu pona sila bisalu ba oyo balinga ba bombo na ba biscuit na biso opération libonne longwa kuna Mida moi ça mbika moi ça solo moi ça sali yo moi ça banditala façon de mbirika ba ya ba ni Okofinga na kitoko na bofinga nite. Mais à moi si balinga kaye, yo no lingo moi c'est antiquité, moi c'est kenda sangwa mabe, moi c'est ba vimi balé. Yo etikali ka bimande na ba leki no mi bal. O kenda poto kala baninga ba kenda poto kala bazo ba vi, o yo bete la katolo, yaka Kinshasa to mona yo. Yako beta to na Kinshasa to mona yo. Yo pe kende poto. Yo pe kende poto. Yaka pe poto. Yaka anja ke visasa. Yo lino te e kata na ondire ba kata na likofi. Ta fasta munoko. Obike ya no ebo finga na ya no fingo te. So sali live fingi ya no. Ngape na ena fingi yo. O sali live fingi ya no. Ngape na ena fingi yo. Ayande ya no na bino ya finga ka Belvite pendant 7 ans. Aya ko finga, ya finga ka Belvite. Asaka ba droit de réponse. A finga Belvite na kasi. Na ko benga te po yepa ko kai ko benga na ya no na téléphone. Ya no nini ezoleka. Abengi ya ndo te bandi ko finga directement na zoba ya PD ya Kader ki zenga Kader oyo ake ko finga alobake nanya nuni. Kader kasi moi c'est yo chouette. Nzambe. Kader PD. Kader yo na kiti no mngone explique au Kader.
na yoka te kande bolo bango na yoka na koyoka te ba pele zokota na boyi na koyamba mutu te na koyoka te. Président Yosh, avec tout le respect que je te dois, na monyo comme na ba message belé na kotanga ngote na koyoka te na pe na tina na ngote oza ex-président nanga eloko sangisa nga na yo eza sila. Eh, mama nanga yo. Eloko sangisa nga na yo eza sila. Yo sho mwindo sambwe. Kader PD de verja ba nyonso théâtre no ana kitano mbungu po ba voisin baza. Kader. Yo, ofandi liboso ya mosa ngona evala. Ozo finga mida. Ozo finga Teresia. Kendeni Teresa fanir boyo zakaka boye kizengi ya papi Kader. Moi c'est ex-président Yoshua le quoi bolobi que Yoshua nde mutaye ko sopela bino ba vérité nyonso on s'en fout mais Yoshua ya lo ba po ani kasi ba benga na S-Beat. Yoshua qui tue par la paix a kufa pe ka na paix. L'épée. Qui tue par l'épée. La paix. Mida fing ako finga ekala te. A finga Teresa te azo finga sil indirectement parce que on a sali le côté. Yemi dans les cas qui déjà le bec tiki ko lobela SB. Mama. Lobela SB te po abanda ekutu ko zoba mbongo ebele tango abanda ko lobela ba musicien. Siko lelo olo continue ko lobela ba musicien banda ko zombongo ebele o finga o banjo finga. Soto zongi na likambu ya to lukato condamné entre sœurs et sœurs to condamné Naomi. Naomi onde mutu akenda ko bima mbaya muninga. Bino ka bongi bo crucifier Naomi na ekulusu. Toyate. Tebi keza ngoli kambwa kala. Et les qui disent hein? Mais yo olinga ko bimisa ngona toile. E bimi na toile. Kindoki na yo est envoûté d'Orcas Bolokoko na badir na ye. C'est notre sœur. A s'excuser à Olekamabe malgré on a condamné de ce qu'elle avait fait. Mais yo mida, oye kochaya no na minyati, mida yo kaise na Kinshasa so batu ba fingo tenga na ngana lekisote. Na ngana fingo kande na fingo boy. Na ngana lekisote. Kozaka mama o zaka jeune fille. O pede longia bato ya kananga. OK zwape ngai o kate mission nga ozyango chepa da ota mwasa zanga matière oyo. Yo za matière. Yo pe matière na yo zaka bisoti. Yo era ko ibisa bato ka Yoshua na ndi mutu ayako betelo masolo na nga lokuta. Okasi surtout siba na nga na ndumba ya Yoshua. Pede ya salite ya soni. Izo kanda zaka ni mwana mwasi mawa. O finga Vincent, o matana live ba finga Vincent na yoka motema pasi comment mida ko chaba to ba matana live po ba finga Vincent. Tango mataka ba finga ka belle vie. Ko lobela famille botati. Po lobeke o bandai na ope ko lobela batu nyonso to esa eloko te o ko na ope ko tika. Ke ko lobela bango? Yo pe kana famille bota, yo sa famille bota yo ko lia te. Fiche de paix. Bana basali mabe, bango mi balende mutu basali mabe. Yo siko yo. Olo benga bango, opesa bango conseil atala mupanzi. Ale oleki mba moko lokwa kaka, Naomi aleka kipa yano, ale obanzo finga yano. Mida ozaka vrete, oko boma SBT. Mida na Kinshasa ba mise ba zoa yo na sima comme liboso mida. Yo mosi ba bete ya tolo te papa Riri kizengi. Papa Riri bolole mobali. Riezi bula. Papa Riri mukala mongol. Gol Riri. Riri nde mwana, Riezi bula nde oba bota na ye. Bafinga nga mona zai na direct wana. Bafinga. Ba mama ebelende ba mata ke botika ko finga Vincent po Vincent sa musala eza mams muto ko loba eza Vincent ti bofinga e. Bafinga ebele. Bofinga ka belle vite. Omoni bominu bombo yo kapasi na mafinga na biso. Bafinga ebele. Vincent finga na ba live ezali elongwa te zawana. Vincent finga ma. Bongo belle vie bofinga ka tongo midi pokwa. Vincent finga ma. Yo bando finga ne pas Sarah to la. Yo mine katana oyo. Mida fingi ya no kuna bokenda opekisa ete. Ta face. Pourquoi ba mama kala? Tangu mida fingi ya no kuna bopekisa kiete. Mino ya se bele me mino ya dikome katana katana. Tala. Kanda na yo kake.
yano aza mama kulutu ya SB ya esila bisala comment bakofinga ye ntango bino bofingaka belvi na bamilo kuna na matop comment mido kofinga yano na pesi yo privilège na monopole nani sia yo mida yo ntango yo fingaka belvi na milo nango apesaka privilège la finga yo nga na ya na kotela o na finga jael na likambo nayebi mutu na makolo te ale yo Céline yo ya koyebisanga ke mutu afingaka Vincent na mamuna mnini wana aza te tika kaka wali boma yo Céline bima na live nanga vata j'ai pas besoin de toi mi nazo finga kuna bopekise te pwani po bokoka osignale pe live na ye bosignale ke akita to bobenge bodéranger akita vous étiez là ebele boomata bokomante bofinga ye ano po boya kopekisanga lelo bongo ntango bofingaka mamilo ntango bofingaki mama étoile bomoni ndenge eswaka bofinga étoile bofingi bopesi minzoto mama minzoto milo kutu koloba te tala bilongi ondire bana bato akala elongi nde mofiniko yo pe yoshua pe alala ye kasi yo pe yaka te poto eza savon boni boy nakotika te moto apekisanga te nakotika te mida lekisi trop c'est trop alekisi nayoki mama moko amati wana azolela kutu nakolela mama moko amati azolela mida pardon tobondeli yo yano te mida tika nakoyoka te elombe nyamanga mpe elombe tafiari mpe kasolo malgra na poto mafinga lokuta boni boye yo mida la maman là qui plairait maman wana na okit na ba voice bato ba obazi yango bati na ba chaîne ndenge maman na zolela zoloba ke midatika kofinga ya dote ya no mama kulutu ya babaku kofinga oboyi obina ozela ya tofinga na zozela ya bofinga na kwa bobima mobali moko bobima mbali mona yano ofinga yano makasa ofanise bongo bobima mbali mona yano mida sala live to mona elongi nao mibimisa omoni nga nde na fandi bo natie telefone na mesa te natie na trepi te na simbi na maboko mpo na sakola yo mpo na sakolo mida yo za nani nga na banga omida opesanga pema boyo nde opesaki pema tanga osotindelanga atindela opwani yo otindela ye tozwaka no bamatiere tozwa matiere ya naomi ngolela yo ku bapia mbongo tenga bapianga mbongo mpo bamonika mandele esimba te topia ye nakoyoka te nakotika te ekoki mpe nanu te ye asalaki ine ya pase nga mpe fo nasala ine ya pase mpo mida lekisi liko ndambu lolemo molai lokwa nyoka karma riri kizengi bolole ya riri kizengi ya mobali riri zoba bazwa let me be bazwa esange koti mobulu otopesa famille bota matia bazwa pona ngana kizengi ya mida bolole ya mida bitanga soyi toza SB toza ba journaliste tondima mais toza sila te ça tombera jamais tandis que si là na zolone likolo chaîne eza ye SB eza ye arozalaka toujours vous comprendre boni yango yo bimela na wapi boni mida yo za nani wanani wakofinga nga na kofinga ye me bofinga na te tokofinga na mpenza ndi so yo ofingi ye nde ofinga te tala botiaka milo na belvi mama étoile oyo botia na miniature bolele bandokenda poto mobali ya biazwaka o te kizengi aririnda ya kosutukela se mbika wana sumbiso riri nde mwana rizi
nakotika te nalobi nakotika te elongi somo et puis na boyi na mungongo na ngana elongi na nga bokataka botiaka na bachaine na bino mpo nga akataka ya bino te mpo na zona tokokata na nko tokati yango na nko penza nene ya panza mutu te bao bakenda omata pa nene ya nde bazoba no bao bamataki pano bazaka bazoba te notika ete po alekisi ta face nakotika ete po alekisi mida yo za nani finga Vincent yo moko ka okumisi d'accord ta travailler na mams kaka yo mokita biso kuto sepelake bato na famille bota bazokima bazoya na pa mams po base retrouver bana bango balia bana bango bamela alelo zwaka bato no tiaka bango na baminiature po fingaka bango mida bavideo na oyo finga mams ezati eza bavideo oyo sala entre toutes les deux chaînes là ou chaîne na o ba bloquer liboso o finga mam sezati ezali afinga mam sabimaka na mama Olive elongo belle vie mida oyo ezali di makolo matengu na oyo renouveler ma finga un jour ko renouveler ma finga elongi somo boyoka pe bato mida na onzelo sala live na yelo su bien na onzelo penzo mata ndolo be o mata nga pe na mata na pokwa contre jour eza makasi mo ipe ezali moyena continuer ezali te na kati na live oyo na onzele lombe mida amata nga pe na matela ye je vous aime beaucoup bisous bye soki oye Teresa no ya no zelo Teresa yanga pe na oya na déclarer rando non no zelo kotinda mutu msute yo yaka nga na zelo na otoko sambusa na réseaux sociaux nga pe da couple ye bana mobile na vivani na yiba ye yo pe fo ya yo po bima na bo yiba ye lelo ndimi aiba rezibula zelo maboko fungwa Teresa na posa rando non na déclarer rando na partir d'aujourd'hui yako yeto ye yaya ngai Teresa pour conseil ngemi sote ngana fanatique ma Teresa faut tika babilo ba sortie médiatique sur ba fanatila il faut tika parce que yom Alexandre Naomi loko ko c'est la michu makambuka bengi sa qui était amoni penya michu penya nzambe ko ko répondre ba fanatique sila te azalo kwa yaya sila ako répondre bana sila te yaya ko répondre bana leki na été ezala nyoko répondre boloko ko zando répondre ngo sali mabe oyena tao musapina misu na oye bisao Teresa no tao musapina misu na oye bisu pardon vraiment s'il te plaît maman tiana s'il te plaît maman s'il te plaît yaya boete bino bozaka ba hypocrite non et c'est la vraie bozaka ba hypocrite te bozaka ba hypocrite botika biloko wana otange bandako inda ka biso ba kolifwa tongona ba boloko kongo to kundaka botika hypocrite na bino botika donc Teresa so yena ngana oyela on mobimba Teresa ngana mida la Taylor na banga mutu to kana na ningisa ba réseaux sociaux okolapa nga yo otaba lisoko na yo nukuta lisoko no na oyebiso okolapa nga elongi nyonso de lembi okoluka mobali to yaka ba distraction na bana ya esila yo za nani yo répondre ba fana sila oza nani marele ni pourquoi ko sela biso be mission te pourquoi ba marele ni ba ko sela biso be mission te pourquoi même ya Gabriel atamaka na biso ba fana yinda kota te yo ko ya nani yo sela nge mission Teresa mukala ya pamba zanga groupe théâtral mukala ya leki na esila mutabanda te ata kala bakale bana mike bana ba groupe yo kokwa kaloza groupe te Teresa ngayo yebinga déjà oyebinga c'est de ça qu'il s'agit na ebisi oye pensa na oyelo na oyebiso ke nga banga muti nga na poto yo na kisasa na kosamba yo po oye poto po yo lukanga to betani kitoko na nzoto nde elembi oyo kapende na tuto kitoko obeta combien mida yo beta combien longo kuna lokuta bongo yo beta combien na poto yango obeta nani apaki ndumba na mobali ya bato
atalaki. Si apatala. Teresa qui quoi akkize nga 12 eleka te ngo ye na 12 no niko 12 kitoko. Yango ba finga ko na internet mo pimba bota bana ba soki ba tata ba vino ya salite na ba niki. Ngana ba vino ya salite o salate hein. Tranquillise-toi quoi. OK? Oye to ye. Non zelo pe na rando. Seigneur. Botindela yonso video na ka respect na soma mukolo musisi valeur o mipesi valeur te o kitetse niveau na nga na la so ngi posa niveau na nga te na kiso na se bo bengela nga Yoshua ya Yoshua mwindo osambwe send money overseas quick nga Yoshua ya na bengi ye yaya Yoshua azali wana zoyoka Yoshua olukani na vina nga olukani na ona vina nga biso na bino tumoni ya gola ndanga sala émission alobi ndenge babengana ina isuki Yoshua soki Yoshua les Abakouk boyoka tout d'abord moto asala groupe à WhatsApp wana pour ba chroniqueur eza Yoshua nga onazaka na kati tozalaka nga Sandrine Dorcas Molokoko Miss Lolo Zuma Bishop nous allons voir 6 personnes si je me trompe pas toi aussi arrête de faire ça oh si je me trompe pas tozala 6 personnes na kati ya groupe wana nga na mutu nanga na ebaki lokola si la paix a ebi groupe wana est tozo se comprendre les Abakouk bo pesa ngana litoi boyoka nga na ngam ta ko sera likambu te na yina muta ko sera nga likambu po ngai ko na ngadi pinga oyo soki na ye na bina lata yo Yoshua na lata yo yo kufa na komela lilingi na yo siko boyebisa ngai entouré na bato aboye est-ce que tu auras le temps de kozwa inspiration bolobaka ndenge ya komaka filme te ya so tobi tokende siko neti na kitoko na oyebiso no fingo kitoko désordre matière à désordre yo za nani yo ya kopesa ba ordre na ba fanatique sila wa nani to ba fa noter to za ba fa noter parce que yo za ta na fanatique moko te bandaki atekala ozarata na fanatique te oza na fanatique te donc okoko ya na loyenge te biso to bafana sila to ya yo te luka osa pe ya yo za na bafanatique nao odiembela bafana sila biso to ya yo te preuve ni mokolo beba na sila muto otalo asati parce que ozata na fanatique moko te d'accord oye to ye na ozelo kitoko Teresa na ozelo kitoko na ozelo penza na rando na oyebiso ofinga ma osakana ti to sepelisa ba page pour ngana ningisa réseau so ndena lobi boye ko ningana pe donc so po ye na ye réseau ko ningana to kanga réseaux sociaux matière pesate to lia no matière ma finga ya Teresa na mida to lia no ma finga no zelo o koma ka oyoki likambo loko ti ba fode to no musako pa ko loka maikeza oyoko répondre ba fode te musaka ye mo aussi la répondre à biso te to sa ma beto sa malamu répondre à biso te aloba botika ba fanatique kuna star a répondre à fanatique te yoko yo sela émission te po ani te po yo za nani po na yo za nani mida lolendo zoko mikwa yaka siko na poto buzo ba po olapa yo olapa ba konifata sila okolapa bada bafana sila oya kosela ba be émission ngamta liboso ndino lapisa yo no yebiso poko fingo no fingelo Teresa olapa no zelo sala te émission na akufa pete musaka yaka bakola fode ta musaka yaka to yo sema ba fode to no wana oya musaka fode te musaka oya ko répondre à bango yaka to saka na o mama fuluta ya zoba essentiel na zelo alo banga pe mida tika ko benga ba fana sila be essentiel nga ba fana sila da to benga na be essentiel bon pe ba benga nga be essentiel to ezaka na ndinga ba blague bino be ba hypocrite
bino tango yazo benga insensé bokomaki kuna ke mama kutu tika boye mida benga biso be insensé za ya blague ande boye tika te mida boma moto boza ba hypocrite Thérèse non zelo na pe na matière boza na ba Charlene Benz ozaka na groupe ya nini kuna bozaka bino so na ba Caleb na ba Charlene Benz bozaka kuna na groupe ya nini ya na sa matière ya fo ya Thérèse ko banga ngate fo ya ko répondre ngate o saka na kitoko to se pesa réseau non zelo Zambi na ngai. Ngana benga bino be sase bino pe obenga nga be sase to benga na be sase. Personnalité. Oza ni secrétaire ya SB. Oza elo côté toza biso nyonso bilo côté ba journaliste a pamba tondima mams na pamba. Tondima mams na pamba. Yo mida oya ko chaya no na miniature. Elongi na to de lembio ko luka mobali to ya ka ba distraction na bana ya sila. Yo zanna nyo répondre ba fana sila. Mukala ya leki na sila butabanda te ate kala ba kale bana mike bana ba groupe yo kokwa kaloza groupe te. Nzoto nde lembi o yo kapende na tuto kito. Oh mida to ko finga yo pe. Ngana ko finga yo pe mida oze loko te. Mida oninga ko minimiser bato ebele po anini. Oninga ko minimiser bato ebele po anini. Okanisi ke SB ko benga yo ebiso yondo komi chef te na ba journaliste mida. Wow. Yo finga ya no kingo elemba yo pe lo kolo elemba. En soi, j'apprends que l'ex-président Yoshua qui te donne le monopole d'insulter. Bonico. Bon, ça va sentiment dans l'émission pour Anine. Quand même, on n'a pas peur de vous. C'est quoi ça? Ok, vous êtes libre de partir. Mon tout mon côté, on a dit que ma benga na téléphone. Allô, il y a encore ma journaliste à SB. Azate, prévate ma fout à kabisote. Yéléo. Ex-Yoshua. On m'a dit qu'il pédale, on a Kader. Ndegozo tinda Kader a finga Teresia. Mama nangai. Vikolo ndambu ya mida finga Teresia. Nako finga bino po fingi indirectement mams. Ngape nako finga bino. Mida to zonge pa na bino na livulu mwana botama na mama bilanga musali kwanga. Yo mida. Boko sa kwanga eza mabe. Yo mida. Mida yaka. To finga na yo mida to finga na santa. Ngano l'action que na vrai ya mams. Ndesaini. Fingi opo fingi yano. Makambo oyo lobi na lekaki mukie. Oazoba. Chico yo Naomi ozazoba. J'ai pas le temps de te suivre na démarrer parce que yondo kata live na raté au pexanga pe makam na lobate dans Silama Kizengi. Bye. OK. L'habitant na yaki awa na loba mukie. Mukie nakota ki ata na profondeur makambo te. Moi kutu ngai na lobi ayano. Soko yambaki Naomi lokwa te. Mbala Naomi azokende tende bato bazofinga bazo ba ampleur ya ba makambo. D'accord. Alors namonaki on dirait que mida moni lokwa yemta eba koloba. Loko yemta leki batu na koloba. Loko la yenda eka ko imposer makambu. Loko la yende. Alors mida na eko recadrer yo lelo. Siko avant koma na sujet ya ko recadrer mida. Na bandi na ex-président Yoshua. Qui connaît que le président Yoshua n'est plus notre président, ça fait un bout de temps depuis anniversaire na biso Asuka. Yeah. Est-ce que boye bango? Toye bakite ya beta liso to koma famille. Est-ce que boye bakango? Toye bite ya to ti to koma famille lo bakata. Merci pour boyebi. Nga yebiti. Boyo kasikoyo avant to koma na place oyo mida olinga simba. Avant to koma na impolitesse a mida nde to finga na simba. Yo pe poli makasi yo. Pour peut-être bato musu babango répondre mida moi je pas peur de toi. Ban lelo timo kile ko silama. Tinzamba ko suaka molimo nanga na ko banga kayo te mida. Posez l'ode. OK? Naomi yaka. Po yondo bengi mida po finga no. Mais tandis que ozo kende ko lela e pa ya no alukela yo abomelo moto. Bande konanga na beta ki lobi mukie.
Mais na bete nyonso te. Seigneur Jésus. Yeah. Mais na bete nyonso te. Loba lelo peza to 8 ans. Lelo to za na yo awa. Bomoni lobi na expliquer bino bolingo mobo ya 2022. Mais j'étais pas profond dedans. Le monsieur en question, oyo ki zengi zoba ya mida, afingela ya, non? Mida bimaka ofinga sila directement, ne fais pas semblant. Parce que tu es la cause, il y a beaucoup et belé au bas manqué mam sila respect. Aux en impoli. Yo lelo mida ato longwe SB ekufate etika la kaka SB. Ok? Etika la kaka SB. Etika la SB c'est si là, la personne là, la personne de si là, yende SB. Yende mukonza théâtre. Yende nyoso. Yende nyoso. Si, mida, o melake neken, to o tambola ki mbango yoki likolo pasi, to ezaki nini? Hein? Mida, ok, na expliqué nan. Naomi Lokwa, to beta lisolongo bien. Mobali wana o babanda wele na 2022, aza cousin propre ya Minata. La femme de ma bidi que je salis. Ah, ok. Solo. Tu es dans la vérité. Pour bino boina bino la vérité. Mais dans la vérité, tu as pris la matière à malungo bimisate. Si qu'on a la sungayo, na peso matière en bien et puis au zwango. Ok. Et puis ezala mbala ya suka mida. Que moi je fais mon émission. Au kata au chana chaîne, au ponga kata ya yote na chana chaîne. Toko kata na ko. Toko kata. Tokata. Yo bobino bokata kangati. Na kokata na kongai. C'est pas ta. Moi j'ai assumé malgré tout. Je montrais que j'aime si la Bissam. Je veux jamais Coco et Nassama. Je vais assumer jusqu'à la fin. J'ai assumé. Choko eziki si misabi. Vous comprenez? Mida, to lembi yo, to baye yo, ba vrai ya SBiko, ba baye yo, ba o ba pa na ba faux. Parce que vrai ya SB, en peso monotolte au finga yano. Vrai si la te, en peso monopole au finga yano te. En peso peut pouvoir te qu'un matin live à permettre au finga yano. Ok? Ok? Yo, makamba davine bima awa. Noka kanda na novato bandango avana take mida. Mela ma pio ya. Mela ma pio dans ça nazo yo. Aba okata ndam. Oui ya. Cousin oyaza cousin ya Minata. Alingaka Michou Mbembele. Michou Ebisi, je ne suis pas prête pour le mariage. Je ne suis pas prête pour le mariage. Si tu veux me marier, je veux ça, je veux ça et je veux ça. Comme toute femme qui oblige de me balinaye oyo alingi. D'accord? Naomi oazo kosa kombo ya Lekechu Panda, Kevin Panda. Naomi, je t'interdis à partir d'aujourd'hui de laisser les noms de Kevin Panda dans ta bouche. Naomi a pas Lekechu. Leke mutumo ba olinganga me amo bali ya Michou. Leka pekisi lokwa boya bino kende. Lekechu sani. Aboya tena nko et puis akene na nko kotika zoba ya Naomi na benge zoba parce que ba ofinga mam c'est indirectement ba foko la mise na matoi ba ofinga na bango bel nanité ba ofinga ya anoté parce que ya belvi na munoko belvi akola yo moi so mida wa kingo mulai oyo ofinga mam c'est indirectement mutu aza na kingo mulai ndi nani Teresi bongo kuna bukuta. Ok. Si
sikoyo tango akeye pa mobali alalie Naomi mobali alalie ka ndenge teka alala yo mobali ayebeta lisolo pa Michou ka ndenge teka alala okasa ki akobala yo l'une de tes amis qui Naomi Michou akamu quoi na ondima te na boyi Naomi ayelongola bilamba epa na yo ayelongola bilamba epa na ngai okosi ezalaki bokote mobali jamais akosala bongo on a qui s'en a que ça vrai tu sors avec Naomi. Vous comprenez? Prouvez on a qui s'en a que tu sors avec Naomi. Mobali wana. C'est plus facile pour moi en tant que maman de travailler. Mobali wana. Abengi. Te na ofinga Naomi mokwazawa. Naomi moko zoba Naomi moko azawa yende na ofinga. Naomi no kwate. Naomi moko aza awa. Buso botali bomona Naomi moko azawa azofinga yende na ofinga. Loko aza ya biso. Mais quand il y a mabe, on va venir dans mabe wana pour na koloba na bango basilama. Pour buso comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça Naomi vont vérifier bomona Naomi moko boye azo koma azo sani c'est elle que j'insulte Naomi lo kwate mais na ye pour lobi na betele bino vérité te boyo kasko vérité vous comprendre ndesi koyo mobali abengi akuta na Naomi et puis abengi nani abengi Michou pour te prouver qu'on est ensemble yaka Michou aye yorobata mate akanga sa sœur Naomi loko tandandanda na mobali waza taka mobali na ye malgré ça Michou alakisa motema mabete Michou aboya été Michou afinga été Michou bazala kaka na ye OK makambo ebimi pour ya notre nazongi sima bopona expliquer bon mona que ya nazo finga ma pour rien et pas zoba ya mida trop c'est trop OK trop c'est trop tozo yoka ya mida ce que vous allez qui vrai à Bakouk et kolinga mam sila tu allais appeler non kwani hein tu allais appeler olinga ki obenga otuni olandeleli ce qui problème eza nini il y a un autre qui passe pour dire que botika kofinga Michou parce que Michou azana ba sérieux problème na couple na ye ba kroni fuati ba kroni mama ba kroni papa il y a SB pourquoi bozo kota na makambu o bozo pelisa moto et pas couple ya Michou ya no lobi nini place wana ya no lobi lokote ya no fingite ya no lobi mabete ya no ndazo bunda bitumba ya koboma moto ya makambu oyo entre Michou Mbembele et Naomi ya bomaka moto te ya zaka na ba sortie médiatique ya makasi ya kofinga Belgique tala kingo lokwa kuku dende omonde bafingi we pa mida voilà pourquoi bomonaka jamais Michou na émission et puis Naomi moto ko yamba yesu na émission azate kwani tinga na koyamba ye mais seulement mutu na mutu abendi conseil na ye ya côté nini asali nini vous comprenez Mida, avec quel droit, avec quelle personnalité, aux amis secrétaires, il y a SB, aux amis côté, aux amis sobi côté, bas journaliste à Pamba, tondima mams na Pamba, tondima mams na Pamba. Yo Mida, oya kocha ya no na miniature, ofinga ya no, Mida yo za nani. Ozanani yomida Ozanani yomida po babombo na biso na finga bangote babombo na biso na ko finga bangote baza bana ya mams na nga ona piyaka
Et puis bolingwango enango lisolo ya lelo zongi na miniature eza lisolo ya 2022 o yebi ata lisolo ya bien te o yebi ata lisolo ya bien te mais oye o matisi ya non na miniature o fingi ye oh mida to ko finga yo pe bofinga na kai ngana zawana nazozwa kana okata bino ndamu minimiser bato ebele po anini yo po minimiser ka bato obosa minimiser bato ebele po anini yo po sala rango okanisi ke SB ko benga yo ebiso yo ndo komi chef te na ba journaliste mida yo finga ya no kingo elemba yo pe lo kolo elemba mida yo lino ekatana ya no achakata fo de tango yo moko lobike acha fo de tenelongi na mosaka soki ba nini wana na mosaka kolo ocha nini po bomba omida boniko bongo yo mino ko tia nini po ba bomba yo mino yo lingi koloba trop et puis ozaka tout près na caméra batangi kombo na yo te batangi biso nyoso babi ba kroni fuati ya SB bolingi kimia te po anini mida yo na matière abatu yo mida so pe ba matière et pas batu combien de fois nga ya gola nga na beti se lo ba kaba kake mida na pesio permission wana et en soi j'apprends que l'ex-président Yoshua qui te donne le monopole d'insulter Boniko. Boloko, tu es ma soeur que j'aime beaucoup, mais je suis dessus de toi. Tes propos. Yono pessimida mampala. Yono pessimida pouvoir. Parce que qu'on est capable zoba ya nene ya fi alibele solo munoko solo salita moi. Yo mino ebuka na yo yebaka ngote yo bomsa na mino na yo. Yo benga okosela ka batu ba mafinge zanga mutuna makolo. OK ko leka kuna polo bakesila oboko la bandumba. Ben oui. Agence à Bandumba. Mais vous insultez s'il indirectement. Mais oui. Vous insultez aussi Belgique directement. Je serai seul contre tous. Bwana Kinshasa bino bobanga ba soda. Bwana Kinshasa bobanga ba soda so bokika ba porter bino plein mbango ko benga ba avocat ba bundela bino. Moi je perds de personne. Natambola partout, natambola na transport commun. J'assume mes propos. Comment bon ça ba sentiment na ba émission? Bon ça ba sentiment na ba émission pour anime. Hein? Bon, ça va sentiment dans l'émission pour Anine. Quand même, on n'a pas peur de vous. C'est quoi ça? Bon, vous êtes libre de partir. Mon côté, on a un téléphone. Allô, il y a encore ma journaliste à SB. Azate, prévenez ma fout à kabisote. Président Yoshua, ex Yoshua. Ex Yoshua. Aucun mois que le lo yagola Elio. Keba, na kebisio. Ex Yoshua. On est qui pède dans la cadère. Maman. Tinda cadère à finga Teresia. Nengo tindi likolo ndambu ya mida finga Teresia. Nako finga bino po fingi indirectement mams. Nape nako finga bino. Mida longwana yo ozaka pe vrai tena mams. Oyane po lia bambongo. Mido sila kala. Ozongi na makamba mams nde zongi sur terre boniko. Yo mida yo se lo nini yo. Yo mida. We loko nini po finga Teresia. We loko nini po finga Teresia. Yo se loko nini po finga Teresia. Alors Yoshua silama. Yoshua silama Yoshua olongwa kalobetsa batu mitu. Obetsa batu mitu no Yoshua. Obetsa batu mitu. Est-ce que tu y as poto lobango? Est-ce que tu y as poto lobango? Lobaya. Plemida. Obetelie makambu nyonso. E talanga boye. Bazo salanga boye. Pona boye. Bazo salanga boye. Tala Karine Mwitu. Tala yananga SD Panama. Yo mwana mobali. Utanga makila Yoshua. Mamai. Mida keba.
Oba malembe ya yo kata na misisa. Côté mida. So koka na vi mida. Mbokenda poto to bimana tongo to beta kayu okeluka mbongo. Ongo fanda na ndaku mida. Mida salaka miso bimiselongi nga mabe o na bimisi ya mabe o sale miso peto mona yo. Yo mida yo anani yo. Yo mi mona ka mida yo anani. Wana monopole finga Teresa yo mida. Wanani yo mida. Mida yo anani. Mida ba pesi mbongo po finga. Yo so bengi yo po finga mida me Teresia o fingi Teresia. Mida tozonga no zela no tozonga no mida tozonga no na bana ndinga ba kishasa ngo na pesi ba to livulu mbote salongo lemba bim sum tout na pesi bino mbote livulu mobimba vous êtes au cœur. Tami sapinde zika choko tozongi siko na ndenga papa Teresa na kishasa tozongi pa na bino na livulu. Mida to zonge pa na bino na livulu mwana botama na mama bilanga musali kwanga. Bongo saini. Belvi mama bangwa salaka kwanga teka kwanga mwende ka komite. Mida yaka. To finga na nayo mida to finga na 100 ans. Ngano lakso ke na vrai ya mams. Na fingi opo fingi yano. Mida yoko mo sakane la batu nyonso kwani. Pona $100 ka ba pesi yo. Pona $100 ba pesi yo. Mamsa osa la réunion te parce que mamsa engagea mutu te. Mamsa benga mutu te. Assombela mutu te mega. Nous tous on dépend de nous-mêmes. Que tout ça mega tout ça be mission. Bozoyoka. Mais d'ailleurs, tout ça, la live au lobby, tu ne parleras plus de Mamsi là. Au banda ko lobela ko ba musicien, au banda ko zombongo ebele, ya Mamsi ko to liakate. E bango lelo e ko loba poani. Au moment que po yo tala, il faut ka sila na vie na yo. Ça c'est le zélo roté. La belle vie. Na ko poussière. Mida, oyana nu awa ba finga Mams indirectement pour na Da Costa. Ba finga Vincent makasi pour na yo. Et on a poisé au bundi sanga na kosola moyo melata kukitsa soyeza. Talo kufata na poison. Mida, leona yelio comme. Est-ce que poison ngo esila? Mida, na SB, mutu afuta rabatu, eza Mams. Mutu alongola rabatu, Mams. Mutu atchaka ke mwana oya komi na SB a signé contrat, eza Mams. Mais yo ka yo zoba kizengi ya mida munoko soyi munoko etanga soyi moi so ba betela mbonda pa mibali tongo midi pokwa fiyo asala partout amida na fingio et puis non na siso finga ote oleka na émission Da Costa a tourné na Mams Da Costa a tourné na Mams Da Costa a tourné na Mams pour Tola muki au changé. Au comme au finga, au matissa batu dans live, ba finga Vincent comme il faut. Mais oui, ba finga Vincent comme il faut. Ba finga Vincent comme il faut. Pona yo, mida yo kingo mulai lo kwa dendo. Mida. Bongo ya Teresa. Ba finga batu ba yambanga yango bomona nga na beta bino contre Borol 12 a wenge bozo ya mobimba. Na boya na loba na kofinga Da Costa te po ba futa mbongo c'est Mams po ba benge na SB c'est Mams po ba sa tout c'est Mams alors non finga te o fingi sa Vincent les batu ba mata na live ba sokola Vincent po na yomida toleki na likambo wana o fingi sa Mams pona bijou la reine nga pe koto na beti pa fimbo likolo na boyango ngabi mutu abengi eza Mams Mida ale lelo otie ano na miniature ozo finga ano batu ba obenga yo oloba pe na koyoka te oloba na koyoka te. Charlotte, j'ai vu ton e-book passé que tu recommandes avec le business qui t'a fait changer de vie. Ça parle de e-commerce, ça? Oui. Est-ce que
tout le monde peut se lancer, peu importe leur âge. Par rapport à l'âge, oui, tout le monde peut se lancer. Okay. Par rapport à la job, n'importe quel job peut se lancer dans le e-commerce. Quel que soit ton background, tu vas pouvoir te lancer. Ok, moi j'y connais rien en e-commerce, j'ai jamais rien vendu. J'y connaissais rien non plus. Ok, je n'ai pas d'idée de produit à vendre, j'en sais rien, j'ai jamais rien vendu. J'en avais pas non plus. Ok, et j'ai pas de fournisseur. Ok, j'ai des idées maintenant. Où est-ce que... Pona naozela eto finga na kingwe leba yo mida okumisa ya no lelo fingie mida boze loko te mida oleki biso ka po mata avion poto mais biso pe to mata ka ba avion atezango ba pays d'Afrique to kenda pe to zongaka ata ba Dubai to kenda reza pe be Europe mida oze loko te moko to la rapongi moko to liaka fufu moko akomi zwate pa nanga oleka te no pese nzela te mina yoza nani yebisa siko mutu oyo azopesa yo ba matière live signalé s'il vous plaît live eza signalé bocha ba j'aime live eza signalé bocha ba j'aime live eza signalé mida omoni ya no asaka ba vidéo a chepe na bwa momi yo pe sala ngona sala ngoko cha make up naturellement comme moi comme ça make up faut de tete le côté tika pe ma si ya boy ezaka polele rien du tout manzaka te le côté naturellement belle moi ya gola na peta to mida oser le côté mida zamu kinzo zo le côté wapi belle mida yo za nani yo elongi lokwa pêcher obanda déjà no ko sakana no ba journaliste Kinshasa hein on manque bango respect Yoshua ex-président Yoshua mobile ya Papi Kader nzambi nankai yo kanisi soki otindi mida afinga yano otindi mida afinga yano te otindi mida afinga sila indirectement passé par Yano. Yoshua oko finga makitoko pone tinga na ebiote na ebio pona mams. Na ebiote. Na ebio pona mams. Yoshua zelasko nanu nana kisabatu comment tu es mordant mozonga asima. Ngati lelo na lobana na zuma te. D'accord. Si lelo na lo banana zuma te. Na lo banana zuma te pona yo Yoshua. Asalami. Na lo banana na zuma te pona yo Yoshua. Zuma bakota ba conférence Zuma Tangras Djibinga. Je cite le nom o yo Yoshua Tangelanga. Bakota conférence Oyo Loba, Bakota Tendresse, Bakota Miss Lolo, Bakota Dorcas Bokoko, Bakota Bishop, Bakotina Nazuma. Babi Mams, il faut akanisi la bango na bonani. Nga dazara n'appelle conférence wanate. Je dis et je répète. Namoni Yoshua Benginga, ex-président na biso, a Bengingai. Liliane Kotanga kombo na ngate menangina imso vérité tala bato na utotanga bakombo a bandi unanga Kinshasa bakoti live moko bakoti conférence d'appel ba bengingai ba lobake même si faut pesa ba ngombongo na ba mbongo nyonso même c'est bima na anniversaire même si faut pesa ba mbongo ba enveloppe ils sont obligés pour ba lobela longtemps so ba pesité soit ba redémissionner pour ba ça musa bien et puis même si faut pesa ba saka ba loso ndenge ba banda kozwa tango bazaka famille bota Mama so mutu abenganga ayebisa ngango nga pe kande salinga mbama pa na pelisi live ke bokufa pona basaka baloso poani faut bien so mebino na ebite so bo reconnaître live mon na sala ya bongo batu balandanga na so bo reconnaître live mon na sala ya bongo. Alors Yoshua azaka na sima elikambo atindiki azongi sima atindiki azongi sima atindiki azongi sima atindiki azongi sima Yoshua keba Yoshua mobile ya Papi Kader PD bokie babino batu botindi mida ayo finga ya no yeleo botindi mida ya ko finga ya no siko ngama mpinga naza
nga mapinga naza na olekisa ngo te mida oleka osotenga te na finga yo mida likolo ndambu mwasa munoko soi fi asala partout toute sa vie. Fi asala partout toute sa vie. Allo putain. Mida ofinga ya no nani oyoka ya no sa partout guerre ya no ze ngana yo bitumba ya no ze ngana yo En tout cas